www.congoasika.com. Dans ma salon zéro yinda moule la koti. Bota yakana minute yo Congo Sika Maxa Sika et l'équipe en 24. Donc ça va par congolais, ça la fierté na kati ya Scandinavie, bondi makate. Par congolais ya Scandinavie, bondi makate. Les fierté moi la mboka Congo na kati ya Norvège. Biso zaka na wana pona ko binisa ko soutenir bande Congo. Sans ko soutenir na biso ko soutenir moi na wana. Azo beta merci moi na wana. Vraiment je suis très fier de lui de voir la linga la pauvre vraiment ba ya mboka boza na Paris, boza na Belgique, ou en Amérique ou là awa les leaders simi de les remplaçants valables ya lo kwa kanza. Yeyo bomoni yeyo.
c'est responsable. Vraiment, avec la princesse, parce que la princesse Victoria, vous avez la star Katia Norvège. Vraiment, c'est pour ma casse. Comment on a la mission, on a beaucoup à faire sur la musique. Et puis, à ces félicitations sur la ndenge à Mukete, la moni vraiment à Norvège, à Azanio sur Bosekela. À Sangisi Mikoro et Bélé, Bazala qui a vraiment les a essayé, vraiment, Rapeza qui a la surprise, il a pas quitté, là il a vraiment ambiance. La ndenge ya Mukete. On a piqué Congo au sala confiance. Quelle est vraiment la ndenge ya Mukete. Amili sibiso mama asangi sinali kelele. Yoga kaka basi. On a ligis koyo. Là tout na artiste na biso Elvis. Oyo kasoki akoye bisa biso nini. Ubi musique na ye. E banda nini ubi sai ka groupe moko asali na pale na ye. Sikoyo awa eko bayingisa biso toya koyoka ye. Soki azalaka artiste ya ndako, soki ya libanda, soki ya nzela ndenge oso asalaka bagroupe na bakini ya balabala toyebi te. Me ye nde mutu akoexplike biso ndenge masolo ezokende. Elvis ndenge natuna mutu na moko. Eske okoyebisa biso ndenge obandaki masolo na yo ya koyeba? Histoire pour un pied, on n'est pas utilisé, le quoi arme pour la médecine, voilà, calmant, pharmaceutique, Donc, qui s'y la business anonyme à chaque PC parce que nous avons la deuxième soirée de vraiment la Congo à Outi Belgique et la mission au Zala. Je vous les acquis Congo. Vraiment toujours avec les mêmes présents dans la chambre de concert. Le phase nous avons bien Rwanda parce qu'on a valeur. Sincèrement, ce garçon a une valeur. Vraiment, je ne sais pas comment je peux les qualifier, mais je te dis que je te promets, soutien des Congo.
saluer les cafés de la Norvège, la mignonne, je ne peux pas oublier cette femme-là de Suède, Mapangi, bon anniversaire, maintenant ça Suède, maintenant ça Norvège, merci beaucoup. Et puis, c'est ça qui tombe au Hollanda, bye bye, je sais pas comment on va parler, c'est ça qui tombe rapidement. Tunafurahi sana kwa kupata kaka yetu Elvis hapa Norvege, anakusanyisha wandugu wa kabila mbalimbali. Ilikuwa jambo la furaha sana. Karibu siku nyingine.